Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na yo, na kombo na nzambe nguya, molimo mosanto abatela bino, na ebiki boza bien, zamba zobomba bino, notre Seigneur, il vous protège. Lelo tokolobe la vidéo, tokoleka mwa muke, après tokoti na vidéo na biso, oto banda lelo, pe botanga, pe ba commentaire, réponse, pe na opesaka awa na kati ya vidéo oto kosala. Mais avant to banda totika nyonso na maboko ya molimo mosantu. Sa molimo mosantu tokosala eloko te Bible ezoloba sa Saint-Esprit de Dieu tokosala eloko te. Yango wana totika moma ona maboko ya molimo mosantu azwa contrôle na ngai muto nazosala azwa ko utiliser na tango oyo pe azwa contrôle na bino bato bokoyoka pe bokolanda. Na bondeli na kombo ya Nzambe ya bosantu ya bule. Papa na pesi yo merci Nzambe ngoya. Maître des temps et des circonstances. Bible zoloba na Psaume 117. Bikolo nyonso bokomisa Yahweh. Bino bikolo nyonso bokomisa Yahweh. Mabota nyonso ya mokili boyembela ye. Pamba te alingaka biso mingi. Bosembo na ye eza na suka te. Alléluia bokomisa Yahweh. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi Maître de l'univers. Yondo keli biso. Na piso na mikanda na yondo ngozoloba na mukanda na Genèse 1:26 na sala mutu na image na ngai okela biso na image na yo okela biso pona gloire na yo kolo obengi biso na nzela na yo ndenge tozali po yokangola biso ndenge ngozoloba na mukanda na Matthieu 11 veneza mwato ya ipai na yo na mikumba na biso yondo kokoka kolongola biso mikumbu ezakati na biso pokoka kuvandisa biso na kimia. Yango yawe Nzambe na beleli yo kolo na video oyo po yo yebisaki biso bato bazoluka yo me bakomona yo na nzela na biso. Biso touti na mabota ebele na mabota ya kutimi ya balwa ya bakondamnation. Abraham yo tira ye Seigneur na libota na papa nini me yo salia ebolamu ndenge po bengi biso na nzela no eza moko ya ngulu pe moko ya bolamu tozwi epai na yo. Yango na beleli yo Nzambe koloba libota no emona ngate emona yo. Zwa contrôle na ngai, zwa contrôle na mayele na ngai ya bomoto na ngai kolonga na disparaître yo apparaître au solo na peuple na yo yo ndolingo te ya biso olongo la connaissance otoza nango ya mabe afin que connaissance ya solo ezwa esika ezwa place résurrection ekota na bomoi na biso na chiffre 4 oyo to na 2024 biso tozosalela chiffre 4 na kati ya chiffre 4 Seigneur yo sekwisa Lazare na 4 jours tika via bana na yo esekwa. Na chiffre 4 jeune ya Moïse na chiffre 4 elongi na ye engenga tika te bana na yo ba masque ekwe ya biso afin que elongi na biso engenga na chiffre 4 oyo papa na chiffre 4 biso tozozwa ya 2024 na 4 wana yo moko kota jeune ya 40 jours sans manger sans boire papa obimande obanda ministère tika te bana na ba vie ekangamaki na chiffre 4 ba vie na bango efongwama ba vie na biso ebanda kotambola esika ba blocage biso ba blocage ezalaki ba freinage ezalaki na 2024 na chiffre 4 kolo makambo na biso efongwama na chiffre 4 yo ya ko kangola bana na 4e génération na 4e génération. Bible lobi beaucoup ba solo ko kangola bino. Ce n'est pas chiffre 4 auto koko zona 2024 et les kabiso na ba 2004 et les kabiso na ba 2014 chiffre 4 koloza chiffre malam o biso to koko la grâce pe faveur na yo etalisama na 4e génération ata muto ayebi ko sambela bien te papa eza chiffre o yo sala ka ngolu moko volontaire tika te ngolu na yo volontaire e kita likolo ya bana na yo grâce na yo volontaire et sopa na likolo ya peuple na yo na kombo ya Nzambe ya bosantu yo yebaki mirimiri ya bana Israël yo yebaki kolo tina oyo moko memelaki bango na nzela ya désert incrédulité zaki kati na bango ekweya bamona bokasi na Bible ezoloba otalisaki bato ya Israël misala na yo ya minene mais na nzela misala na yo ya minene kolo babongola kaka mitema te bazwaki ngolu mais babongolaki mitema te kolo biso ngolu que tu nous as accordé kolo
tika te mitema na biso ebongwana, tika te to changer. Bible eza koloba na biso na Romain papa 13-14 kolo ekomi tango biso toboya misala ya butu to ndima misala ya moi, ekomi tango to renoncer na ennemi diable kolo to ndima yo nzambe ya bosantu ya bule pe to tambola na yo nzambe ya délivrance kota na bavina biso, nzambe ya bokangwa milobela mwana moko na oisika na tiki libota na yo na maboko na yo bazwa ngolu pai na yo bazwa grâce ko ute pai na yo maître de l'univers na tiki video na maboko na yo makila no ebomba video na kombo na nzamba bosantu na bonde libongo papa na lobi amen. Tika kolo azwa contrôle ya ndaku, nzamba azwa contrôle ya bana na ye, libota na ye chiffre 4 bozwa bolamu kouta na nzambe ya bosantu ya lola. Natangelaki bino mukanda na video outi koleka tolobaki par rapport ya Elikia na bato. Tozalaki kotalela bato, lelo toza desi, toza confondi. Totalelaki mabota na biso, totalelaki famille, totalelaki bandeko, lelo toza desi, toza confondi. Ah mama Rebecca pe achangera mingongo, na mungongo mnene, mona lobi makasi, mona lobi pe tendre, na rappe mona mwasi. Natangelaki bino mukanda ya Psaume 118. Natangelaki bino na 8-9. Nalobaki na bino boye. Natangelaki bino parole de Dieu oyo lobi boye na ba obalanda kite. Malamu kutu oluka lisalisi na Yahweh esika ete otia motema na bato. Malamu kutu oluka lisalisi na Yahweh esika ete otia motema na bakonzi ya mokili oyo. Tolobelaki ndenge bato bamama batalelaka Mobutu, bamama bakonfiaki na force na ye, peuple ekontaki na force na ye parce que baregretaki balobaki soki Mobutu azalaki mais mboka na biso eza boye te parce que même Rwanda oyo azomeka parce que lelo Mobutu aza te. Ça veut dire totalelaki bakonzi na biso, totiaki Elikia na ba force na bango mais toyebaki origine ya force wana te. Papa soki akeyi delishe ekoti na mokili, pasi ekoti na ndaku, seke bozwi ya papa ezalaki malamu te. Papa malamu abongisaka avenir ya bana na ye. Biso pe tozoluka kobongisa avenir ya bana, po bana bakutata 1 euro, bakutata esika kotia moto. Biso baboti na biso bazalaki organize te. Soki baparents mosusu baza organize, gloire au Seigneur, ya biso tozwi ngolo wana te. Bakufi, so pe batikaki mapangu bateki, bana bakomi na balabala, lelo balala, bafutela, wa via bato komi en désordre. Bato balingaki kosaka na bana o teta o papa azalaki na simaliwa bakomi kosaka na yo. Alors oyo eza malamu tobongisaka nde avenir na biso, mais avenir sans Nzambe eza avenir te. Avenir ezali na Nzambe. Molimo mosantu a Bible elobi na kotika bino bana bitikete, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Nzambe eza molimo mosantu. Ye aye kovanda kati na biso po asalisa biso. Même pona ko hériter bokonza likolo, sa Saint-Esprit muta ko hériter bokonza likolo azate. Même si on taliba Abraham, on taliba Isaac, on taliba Jacob, ba trouvaille ka grâce liboso na Nzambe. Jacob tata na azotune Isaïe Jacob, Isaïe, to Isaïe Jacob. Azondima alubi aza Isaïe pendant azana mensonge mais azwa bolamu na Nzambe, c'est une grâce. Nzambe atalaka mabe na biso te. Nzambe atalaka ndenga keli biso. Yende asali biso ya za tata limbisa yango moni ke Nzambe amema biso na histoire ya enfant prodige afin que to sali mabe zongela ka Nzambe na yo. Bible ezoloba na biso na Lévitique 17:11 ata osali mabe ya ndenge nini salela makila pozwa bolimbisi ya masumu ya mabe wana. Donc Nzambe azoyebisa biso ke ata okoyaki zongela ngai salela makila parce que na nzela makila nga na omona ona misu ya ngolu ou retrouver sous grâce liboso na ngai. Zamba za Nzamba boyokani
boyokani wana kosala na banyama te kaka na biso. Nzambe atraite alliance na Abraham. Abraham aza mutu, nzambe akosala boyokani na yo me akotisi yo na alliance oyo asala na Abraham. Soki tozomona makambo okolo alliance okolo asalaka na ntango ya Noe eza koya kokomama na mokanda ya Nzambe na Esaïe 54 kolo azoba na lapeli bino ndenge ndenge nasalaka boyoka na ntango ya Noe ndenge nasali na bino lisusu boyoka ndo na traite na bino ekobeba te. Ça veut dire Nzambe akanisaka baliance oyo asala na bato na ye eza baliance ya grâce, ezalaka baliance ya ngolu. Alors po tovanda na Nzambe bosantu eza grâce eza ngolu, me bato balingi Nzambe te. Totuni mpona nini bolingi Nzambe ya solo te? Nzambe oyo aza na bomoi bolingi ye te mpona nini? Bible ezoloba il est le Dieu de vivant. Aza Nzambe ya bomoi, aza Nzambe ba vivant. Lelo tokosolola na bino malamu na uti kosala na bino rappel ndenge naloba na bino malamu kutu totalela Nzambe ki totia elikia na batu, me batu ti sikoyo bazotalela kaka batu. Batu ti sikoyo bazokonfie kaka na batu. Natangelaki bino na ba oyo balandaki video wana te, natangelaki bino lisusu 146. Na kati ya 146 natangelaki bino 3 na 5, tina 5, 3 à 5. Elobi nini? Botia mitema na bakonzi ya mokili te. Bible ezobandela kaka. Po nguya ya bato ekoki kobikisa te. Nguya ya ba être humain ekoki ko sauver bato te. Bolandanga bien. Nguya oyo ekokobikisa biso eza nguya na Nzambe. Otangaka Bible oyebi force ya Nzambe, oyebi force ya l'écriture, il est derrière sa parole pour s'accomplir. Nguya ya bakonza mokili okokobikisa biso te. Na kitaki na 4 na elobi nini? Elobi nini? Mokolo pema na bango ekokende, bakokunda bango na makambo nyonso oyo bazali kokana. Naebisaki bino bakunda bakonzi na biso na baide malamu, même pour na libérer peuple, même pour na sauver biso bakenda na yango. Alors faut invoquer le Dieu de vivant. Alobi Nzambe ya bon moi. Alobi je suis le Dieu de vivant. Na kitaki na 5 place na sukaki. Esengo na bato batiaka motema na Yawe Nzambe na Nzambe na ye. Esengo na moto atiaka motema na Yawe Nzambe na ye. Nzambe ya Israel azalaka mobateli na ye. Nzambe azali Nzambe ya bato oyo balukaka ye, bato batiaka motema na ye. Nzambe abikisaka bango na makama nyonso. Wana ezalaki rappel to mosusu eza na bandeko mosusu oyo bakotala na bango batali video wana te, parce que eza ba video mosusu botiaka pendaka botali mingi, mais eza na video mosusu mona bato mingi batali pete, mais amona ekotala oyo aleki na ye wana mabe anatalaka oyo yango na rappele bino elikia na bakonzi Nzambe azoboya yango, elikia na bato kolo aboya. Na koti na video na biso natangi na kombo ya Nzambe ya bosantu. Likolo ezali ya Yawe ye moko, kasi apesi mokili na bato. Ezali te likolo ezali ya Nzambe mapesi mokili na bato. Losuka na 18. Ezali ete bato bakufa, bato bakoki komikumisa Yawe. Ezali te bato bakufa nde bakokumisa Yawe, bato oyo bakita na se ya mabele. Bato bakufa ndenge Bible ezoloba bakoki kokumisa Nzambe te. Bato esi bakita na se ya mabele bakoki su kokumisa Nzambe te. Na 18 ezoloba ni kasi ezali biso bato ya mokili to kumisa Yawe. Banda sikoyo tiseko, alleluya, amen. Bato esi bakufi bakokumisa Nzambe te, me biso bato tozali na bomoi nde tokoki kokumisa Nzambe. Me bato balingi kokumisa bato bakufa pe koluka bato bakufa bayebisaka bango makambo. Wana natangeli bino ezaki na mokanda ya Psaume 115 chapitre 15
à 18 yo tanga bien bato oyo esi bakufi bakoki okomisa nzambe te nzambe oyo biso tozokomisa aza nzambe le Dieu de vivant bavivant mpe bato bakokomisa ye yango moni mutu soki pema na ye ekei monoko ekangami akoki kokomisa ye so nzambe te preuve ane mutu ana serki ya kokoka ye so kokomisa nzambe te bake bakundi ye na mabele mais pourquoi biso tolingi kokende oinvoke bato wana bayebisa biso makambo tozomibendela liwa Saul soki avandaki kaka ata ndenge nzambe atikaki ye bongo amivandisa na ye na kwe na ye Saul to mosu alingaki akufa te ndenge kaka Saul asalaki arti ya kozongisa likambo nzambe esi aboyaki kokende koluka bato bainvokaka bamort babima bayebisa ye makambo to babengele mokufi aya koyebisa ye makambo mokufi amema ye liwa Samuel ayebisi ye lelo na bana na yo bozala nanga awa mais soki Samuel avandaki Saul avandaki na ndako na yatama mande to fanda loboko na litama moko Dieu il est Dieu de miséricorde Bible lobi bolingo na eleki likolo na munene ne to fanda ka misu na mawa boyo za na na ketidi na na souci na yo ovandi na yo nzambe peut être pitié de toi parce qu'il est dedans de toi azo sentir oyo zo sentir azo mona ba blocage na azo mona ba freinage na yo azo mona ba problème na ayebi que zo regretter na berere osali nzamba za kati na yo mais dimweke biso bato tozokende koluka bambikudi bato oyo na cimetière bato bakufa baya koyebisa biso makambo nde ezobendela biso pasi na mboka na bavi na biso pe na bavi ya bana na biso bakoko na biso babungaki nzela babungi lelo te soki lelo oyo soko tangi Bible bakombo ya baville oyo Bible ezotanga lelo toyebi te eza wapi toyebi ka nzambe ya Israeli selo mpe nde bate biso Israeli oyo amindele nde nzambe ka ya bango ya loposo wana pembe nde nzambe aza nzambe na bango me bayebisa biso mboka oyo eza intel mboka oyo eza intel ville oyo eza intel lelo oyo baza nango te na mutu babungisa histoire mais tokangama na Saint-Esprit c'est lui le révélateur yenda ko révéler biso makambo o to bungisa bakoko na biso babeteli biso te parce que nzamba azoyebisa na ntango ya Moïse ke makambo o baseni yango na bana na bango bakoma ngo na ba porte ya ndako na bango bakoma ngo na ba entrée ya ville parce que nzamba yebaki ke bokoko bosana yango monaka so bapesi biso rendez-vous pa mundele tokendaka konote na papier mpona nini tonotaka po bosana mokola rendez-vous toza moto wana makambo ebele kokobosana nzambe nde apesi mayele wana biso tokomaka rendez-vous yango ayebisaka bato bokoma ngo na baporte ya bandako na bino bokoma ngo na baentrée na bino ya ville mais lelo baville mosusu totangaka boye toyebi makambo esa makala mais toyebi baville oyo te lelo oyo omona mboka Yuda na Congo so batuni wapi mboka Yuda wapi mboka Benjamin wapi mboka oyo toyebi te yoka yo Brazza Congo nini oyo Kasai o nini o Bwende o nini oyo Kenya mais eza nini ndelo oyo ezalaka nini na kala totikali koyeba te mpona nini bapapa na biso bakoko na biso babatelaki mobeko te siko tolukaka bango mpona nini place toluka na biso molimo mosana ye aza révélateur akorevele biso akosunga biso baboti na biso basali mabe oyo kutu eza ya somo ya grave me biso tolikosassocie kaka na baalliance na bango na boyokani na bango natangi liloba na nzambe mpo to avancer natangi mokanda ya bilombe ezalaka Gideon bilombe natangi na 25 na butu na bilombe 6 natangi na 25 fongola Bible etanga deja oyebi na rappelaka yo te na rappela yo te tokende ka deja nzambe osala biso ngolu tokende nzambe osala biso deja grâce tokende bien ça te soit okamba biso malamu na butu ya mokolo wana Yawe alobi na Gedeon kamata ngombe ya tata na yo ngombe ya mibale oyo akokisi mbula sambo boma mesa ya mabonza ya tata na yo batata na biso bana bamesa ya mabonza yango nalobaki kolandaka honneur tata azalaki nango te succès na ye azwaki yango na nini bato ebele lelo succès na bango bazotonga yango na nini lobi kola koramviksi nyonso wana boteli wana bondoki
ba succès ya bondoki kola ko renverser yango. Boma hotel ya tata na yo, donc boma déjà hotel ya tata na yo, eza to boma pe ba système o biso to liko salela. To boma makanisi mabe eza kati na biso ya ko convoquer ba mort. To longola ba idée wana ya kosambela ba nzambe ya batu bakufa. To longola makanisi wana elobaka servant de Dieu, to be même ba pension toza nango lelo, eza ba pensée ya malamu te. Faut ko benga na yango na losambo, ko bimisaka yango. Pourquoi mema biso kana banzela mabe, to bunga nzela kala, to zongela nzamba bomoi. Bible ezoloba na Psaume 7, nzamba tombokela kaba o baboyi ko zongela ye. Nzamba linga enfant prodige parce que kanisa ka zonga. To zongela nzambe tango esi ekoki. Boma hotel ya tata na yo. Atongelaki hotel ya tata na yo atongelaki nzambe Baal. Nzambe nini oyo kumisaka? Nzambe ni yolingaka na motema na yo. Nzambe Baal pe kata likunzi. Yoka nzamba zoba kata likunzi ya nzambe mwasi Astar. Oyo azali na pembeni bongo tongela ngai nzambe na yo mesa ya mabunza likolo ya mwana ngombe ya ngo sima kamata ngombe oyo obongisaki zikisela ngai yango okosala nazala nano awa nakina na nsima te na yo bosala pense bongo bientôt interprété na oyo na lisungi mboli bosantu. Renverser hotel ya tata na atongelaki nzambe Baal. Bongo likunzi wana penda pikola likunzi wana, donc kata likunzi wana ya mwasi ya nzambe mwasi Star wana. Do balongola même likunzi. Donc boko renverser hotel bolongoli na makunzi ya misala mabe wana. Bokanisa bango ti lelo bolongola yango. Mais botongela ngai nzambe na bino hotel. Pe bozwa ngombe wana mususu, donc offrande ya solo kitoko botia wana bokumisa nzambe. Bible kolonioso bokumisa Yahweh. Hotel nini eza na motema na yo? Nzambe ni yo tongela motema, otongela hotel na motema no kumisaka ye. Nzamba za na poso renverser hotel wana nyonso ya banzambe mususu. Il n'y a que le vrai Dieu au Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nzamba lobi ayoka kasoni te to balobaka za nzambe Abraham, to salaki boyoka ni na Abraham. Nzamba yokila yango soni te. Mais tout comme ça nzambe o azo ebisa Moïse, je suis ce que je suis. Nazali o nazali. Aye na tango na biso pa lobi nini lemba na nga nzambe ya bule. Mosantu ya lola. Bo renverser botel nyonso obino bozana yango ya banzambe mosusu. Bo tongela nzambe ya solo koyeba nzamba solo za grâce ezali ngulu botongela ye hotel. Et ça n'a pas tout bazo comme l'angana. Maman Rebecca, pour nini olubelaka intérité? Est-ce que ça n'a bon mot? Bande qu'on a bisoto bateau bakufi ba Bible zolo ba noir sur blanc. Interpréta koto ya molimo mosa tout Bible za na ba bisika mso déjà interpréta yango moko. Tote lika na bateau bon mo te bateau esi bakufi bakoko sunga bisote. Po esi bakufi bato na bakunta ko sunga biso sa nzambe sengo na muto atia kelika na nzambe. Nzamba za le Dieu de vivant, nzamba za na bon moi. Pourquoi toni ko s'associer na nzambe te? Ngana kolobela nzambe oya kufi. Ngana ye toyebani te. Nana likamu na yete, nana témoignage na yete. Bino bato boyebi Maman Rebecca, boyebi témoignage nanga. Je t'ai rejeté, le Dieu qui m'a racheté. Nazalaki mwana moko mobulu ya bitumba mutalo yenge ya bajete. Yanke. Bino motala ya mona nzamba boya total apparence. Tant Samuel atali apparence. Abie Samuel ngata la apparence tata ramote motema. Yoso moninga ka mukibwe na konda boyo doko monanga ka Maman Rebecca zaki mutakimia. Baninga na bakomela nga Rebecca nzamba sali yongolo. Ngana kola mutapaga ya jete. Mutwa matata ya jete. Kuluner ya mwasi.
Donc mwana isusu ya mabe isusu ya changu bana changu sirika te mwana isusu ya changu bato changu bino boboyebi bana changu nde bazalaka bachangwe nabenga bachangwe boyebi sikoyo nazalaka kotambola sikoyo lokola de Londres ndenge banda otambola na théâtre na 2 minutes na kala na théâtre so nazopasola makolo wana bapantola basinga ya yanki so nazotambola mopanzi moko lokola motambela masanga nakenda asiko bongo ya lokola yanki langage ya bayanki elobeli ya bayanki mutu ababoloko akotaka baprison siko nzambe oyo alola mokonzi ya likolo na se maître de l'univers o bible elobi na romain tondimela ye totatola ye so ye aza nzambe tokobika nde nzambe abikisi ngai ye moko ayaki mpona nga lukanga nakangola yo nde nakoluka ye nde oti omoni nzambe akangoli nga asali nga bolamu asali nga akabeli nga oyo achangea faso na ngai meme na démarche ya ye changea nakutana na mobali ya kala akutana nga nalati robi soki robi te liputa abi Rebeka naboyaka kobala yo parceke na bandai kobanga tokokoma bana mibali na ndako Rebeka yo koma olata barobi na maputa azokamwa ngai ozomona yaya nakimisa libala ozomona sotala mutu akimisa libala kaka na démarche sika ando atambola nde nini libala ekima na démarche ando atambola nde nini me nzambe oyo apesi ngai démarche ya malamu achange façon nanga koloba akomisa nga tendre eza nzambe ya lola momutu kutu moko akomi abi mama Rebeka elobi no esekisa nga basiekele yaya nzambe aosisa yango basiekele ozomona sikoyo yo ozotinda nga obi mama Rebeka mpona nini olobelaka inteli te nayebi ye te nasambela ye te nayebi bolamu na ye te sikoyo nakosambela nzambe wana ndenge nini nakokota na makambo na ye ndenge nini nayebi ye te ye c'est le Dieu oyo biso esengeli to invoke ye c'est le Dieu le créateur de toutes choses maître de l'univers akrea biso na image na ye nzambe apesi biso bomoi po te totatola ye po te tolukaka ye asala bongo po tozongela ye tozalaki batomboki nazalaki motomboki soki yo te nga kino lelo nazolukaka bolamu ya nzambe kino lelo nazoluka nzambe wana kangola ngai kino lelo naluka nzambe wana asala isu makambo akokamwa na vi na ngai tala lelo akomisi nga sœur en Christ tala lelo akomisi nga une servante lelo mpe moto abenga alo mama Rebeka bonjour lokumu euti na nkolo ndenge bible ezoloba na psaume 91 bino obengaka 91 azoloba nakobikisa moto alandaka nga nakobatela moto andimaka ngai soki abeleli nga na opesi yano na ozala na ye nakokotela ye na ntango ya mawa nakokomisa moto alokumu nzambe moto azolaka bato balandi ye baosambela siko nani akokobimisa moninga na kazi oyo ezali na bapromese mpo akesambela motu moko aza na promese te na eliki ata na lola te asekwa te tobondela nzambe malamu vraiment oyo kaka nalobaka un moment donné nakomaka koyebisa bino bandeko na nga baconnaissance mosusu eza bien te kaka okotya ngo na motu soki yo ozomona ngo eza na malamu yo moko pandaki nzambe azoteya bomba ngo nanu mpona yo moko nzambe azoloba nini bokanisa mpe so bapaya bayi toniokola bango te tokanisa mpe biso tozalaki bapaya na Egypte ntango mosusu toyambaka bino na bolingo nyonso ata ndenge bozoloba mabe ata ndenge bozosambela banzambe mosusu biso mpe tozokanisa tozalaki baidolâtre biso tofukamela meme mobali atelemi yo fukami ozosala makambo malamu te idolâtrie impudicité tofukamelaka baimpudicité ekomaki mabe liboso na biso tokomaki kosalela lokuta bien lokola vérité idolâtrie wana alors biloko wana nyonso lelo so nzambe ayokeli biso mawa asali biso grâce bavote bato osalaki idolâtrie parce que tobandaki kosopa baze makila bana wana tondo kopitya ngo na bafandi nini ya famille bible ezoloba bopesa bana na bino na banzambe moloki te alors nyonso wana lelo so nzambe asali biso grâce ngolo tokoki kotya point etanga psaume etanga Jérémie
146 Jérémie 46 nde okoyeba tokoki kotia pointe na vie ya mutu ata nzambe asilikeli mutu ata nzambe apesi mutu mokongo kotia pointe parce que toyebi te nzambe azongelaka bato tala na bible mwana nde nzambe anda ozongela peuple na ye abi à chaque fois na ndo otindela bino basali na ngai baserviteur na ngai nzambe toujours azoluka bolamu ya mutu ata abungi nzela nzambe alukaka bolamu na ye yango ntina bavideo ezosalama boya na nzambe ya solo akangolaka achangeaka bavie ya bato arestauraka bomoi ya bato toluka nzambe na bosolo na avance torenverse botel mpe topindola makunzi tobwaka banzungu eza wana na basambetu babiloko ya mabe misala mabe c'est le moment est arrivé tobwaka yango tobwaka misala ya mabe to rejete yango tokozala bien tokobika malamu nzambe azoloba na Gédéon renverse hotel Gédéon aponi bato 10,000 na kati ya basali na ye pe asali makambo oyo Yawe atindaki ye osalaka o nzambe atinda yo nayebi te nayebisaka bino batala nzambe atia kati na yo tiango na Eve soko oyebi koloba soko oyebi kosambela bato bayoka balanda yo ndenge osambelaka babika soko oyebi oza na musala malamu sala makambo malamu na batala nzoka nde lokola azalaki kobanga bato ya libota ya tata na ye na bato ya mboka asalaki makambo yango na moi te kasi na butu po azalaki kobanga basala ye mabe me ye azalaki na posa akokisa volonté ya nzambe ndenge mpe bato babangaka balwa bakutimi famille me ye aza na posa akokisa volonté parfaite de Dieu na tango na tongo tango bato ya mboka balamuki na pongi bakuti mesa ya mabonza Baali epanzani nyonso pe likunzi ya Astar oyo ezalaki pembeni na yango akatani pe bamoni ete bawutaki kozikisa ngombe na mesa ya mabunza oyo batongi sika babandi komituna bango na bango nani asali boyi bongo batunituni bato po na koluka soki nani asali likambo yango pe baye koyeba ete ezali Gédéon mwana ya Yoashi botanga bien so natangi bien te bino botanga bien balobi na Yoashi bimisela biso mwana na yo po toboma ye eza na bato mosusu nde bateya nzamba solo bato baza na nzamba solo te baoluka koboma bango toyebi deja pamba te apanzi mesa ya mabonza ya Baal ndenge lelo bato bazoregrete bato bakufa oyo biso tozoya korenverse totya nzambe solo bato wana baza posaka tosambela banzambe bato bakufa pe akati likunzi ya Astar oyo batelemisaki na pembeni na yango Yoashi azongiseli bato oyo bayaki kotungisa ye ezali bino bato bokolobela Baal ndenge bato bakoma kolinga balobela banzambe bato bakufa nzambe alobaka ye moko meme nde na liboso na bino boye ngai nayebi kutu kotanga te natangi mpo ngolu ya nzambe nayebi kokoma te soki nakoma boye ezalaka ngolu ya nzambe nde nazokoma nakoyeba kotango na otangi ya bino bobomona nde nakangama ezalaka grâce ya nzambe soki bozondima te etali bino ezali bino bato bokokotela ye bino bato bokokotela banzambe wana moto akokotela Baali akokufa liboso te tongo etana soki ya solo Baali
azali nzambe amibundela ye moko, pamba te ezali mesa na ye ya mabonza. Soki Baali aza nzambe amibundela ye moko po eza mesa na ye moko ya mabonza. Yaya liboso ya nzambe ya Eli, baprofete ya Bala balamusa Baali alamuka te. Eza na banzambe musu baza na balobaka na bango te po baza bikeko. Me eza na banzambe mususu po eza na bato babengama banzambe. Moïse nzambe osala ye moto nzambe. Yango nzambe alingaki te Moïse bana Israël bakunde po place ane koma lokola bakenda ko. Soki kutu ngombe bakomisi ye nzambe. Seke Moïse azali ya moto nzambe. Se balinga bakomisi nzambe. Basala idolatrie bakoma ko adorer nzambe moka bomi Moïse akundi Moïse. Ozomona. Sikoyo awa nzambe soka azali nzambe Baali. Pona nini te ye moko abima amilobela, amibundela, aboma gédéon ye moko bino bolingo salela yango. Tieke ya na banzambe musu même tata gédéon yebaki pe suiza ninza aosa ni lote. Koma sisite ke nzambe ye moko amibundela, soka obunda na mwana ye. Nzambe eza na banzambe mususu na moma oyo babengamaka banzambe po tozalaki ba ignorant. Mais Bible elobi bokoyeba solo ekokangola bino. Lelo oto nzamba solo amibimisi amimonisi na biso bana na ye na génération oyo. Pourquoi biso tokosambela siko banzamba bakoko na biso? Rachel azwa nzamba tata na ye ya tata na ye. Omone memela stérilité. Elike atiaka elike na nzambe ya tata na ye azwi nzamba tata na abombi tata na ye azoluka nzambe na ye ya abombi ya kanisaka opese mabota. Mais nzambe na biso nzamba bolingo ye ko se souvenir na Rachel. Bible lobi nzamba kanisi Rachel. Mais bino bolingo sambela nzambe nini? Et comme tango to renverser botel, to renverser boyebi ya mabe, to tia boyebi ya sika. 20 ya sika na 20 kala basangisaka yango te. Lelo tozwi grâce liboso ya nzambe. Nous accorde opportunité akoyeba ipe koluka ye. To mipesa mobimba. Asokola mitema, changer biso mitema. Apesa biso makanisi ya losambo, makanisi malamu, makanisi eza kati na biso ezo double biso eza ya nzambe te. To bondela nzambe, to senga lisalisi epai na nzambe, nzambe akoyeba kosalisa biso. Nzambe akoyeba kosunga biso. Bible ezoloba na Jérémie 33:3. Bible ezoloba na 33:3 na tangi na kombo nzambe ya bosantu. Benga ngai pe na kopesa yo eyano, na koyebisa yo basekele minene oyo yo oyebite. Nzambe aza révélateur des choses cachées. Siko tolukaka bato bakufa balobela biso bakoyebisa biso nini? Po moto ayebi mboka bakufa le Dieu des vivants, le maître des esprits. Tongo biso tobenge le Dieu des vivants pona biso bato bomoi. Mais toloba maître des esprits, milimo nyonso ekufa wana, mokonzi na bango nde nzambe. Siko tongo tozobenga bato bakufa banzambe. Siko bayela biso lisungi biso bato za na bomoi. Siko tozomi bende la malédiction sans le savoir. Tozobende la botutu. Et tozobenda kanda nzambe. Colère na nzambe na bavi na biso. Soki Baali azalaki nzambe amibima sa nini abunda ye moko. Soki banzambo bakufa bazalaki banzambe ya mboka Congo. Lelo Congo eza na pasi. Lelo banguna baobundisa mboka Congo. Babima babundela Congo. Deke bozo tia kolo Congo, kolo mabele ya mboka. Pembeni po boluka oseku place mosusu boko zwa yango te. Boko kufa saki bomona bolama mboka wana. Mais soki toyokani tozongeli nzambe na bosolo, na communion, na bomoko, toleli mawa na ye, ndenge Ninive esalaki, nzamba koyokela biso mawa. Nzamba kolimbisa masumu na biso. Tala ba pasteur na biso ya religion oyo, bake kosangisa religion oyo bake na stade, po bakende kobelela le vrai Dieu. Nzambe na biso ayanolaka na mabete, na désordre te, le Dieu de ordre. Abeti sambula bapanzana makambo ane salama te pe babandela yango lisusu te. Nzambe na biso nzamba sukisa. Soki tokendai kaka na bomoko na foi moko
bafwa ebele te. Na kondima moko tozondimela ye pe tobeleli ye aza nzambe bolingo akozongela biso pe akolimbisa biso. Meton tozoluka ye tolukaka ye me na motema tobombi nini. Tokenda koluka ye na parence nini. Nga nakutana na mutu mabe na kati ya eglise alingaka lekisa ngai. Nakutana na mobali ya mabe na kati etonga ya nzambe alingaka sakrifie ngai. Alors bato ebele bakendaka eglise baza te baza na foi na nzambe, eza te bakendaka kose cache po toyeba bango basambelaka, mais en réalité basambelaka te. Nzambe soki azokointerpele biso boluka nga na kolakisa bino makambo ebombama oyo boyebi te, ntango esi ekoki toyeba oyo ezalaki ya kobombama, totambola esu baignorant te, tomema vi esu na loyenge te, gonga esi ebelemi. Tozongela nzambe ya bosantu RC epusani nga na nini na clôturer video yo. Tozongela nzambe tobondela nzambe solo oyo arrivelaka makambo oyo eza ya kobombama. Pamba te ngai Yawe nzambe ya Israel nazali na likambo moko ya koloba pona bandeko ya ville oyo pe bandako ya bakonzi ya Yuda nyonso ekufi kobundisa Babilonia. Ezali na tina te, ekotondisa bobele bibembe ya bato oyo bakokufa na kanda na ngai. Bato ya Jerusalem bato ya Jerusalem basali mabe mingi, yango wana na boyi kotala vili na bango. Biso pe bakongole tosali mabe mingi, yango nzambe aboyaka kotala vili na biso Kongo. Sikoyo biso tokose repentir pa ya nzambe ayokela biso mawa. Nalobaka soki boyokaka nalobaka mama Rebeka lobaka biso pe bakongole tosali mabe mingi, yo koluka mabe wana libanda te, luka mabe wana kapa na yo moko, koluka ya papa ya bino te ya mama ya bino te. Banda koluka, banda ko examiner vi na yo, ndenge yo boko tamboli na vi na yo. Biso to fingi nzambe na ba prière na biso. Biso to manke nzambe respect biso. Talango pa na yo moko mona ki na manka respect pa nzambe. Na tikala kubanga yete pe na respecta yete. Ni lokola nzambe. Ni lokola muto alinga kanga. Na bika bulamu. Biso to tamboli mabe. Biso to pratique mabe. Talaka na ba chambre hotel tongo ba dokende. Mambo ndo sala. Mi talaka bien lisusu. Tango yo mo wadoke longo na bazim. Mi tala isu bien. Faso yo bando salela makambo. Eza ndenge nzambe alingaki. Faso yo banda kotambola na vi na yo, eza ndenge yo lingaki. Faso banda olingela mibali, eza ndenge nzambe akoma. Nde koyeba ke yo sali mabe. Soki deja yo za na mabe, nga akutu ya koluba te. Nga nde na vandi ya mabe na sala ya koluba kutu te. Bino mo boyebi tala titre na bima na ngoso na nga lokumu ya nzambe. Donc mabe ya somo esaleli makambo ya mayele ya mindeli. Oto yekoli na mabe. Ndi yango tobande ko pratique. Siko yebisanga to respecter nzambe na nini? Na désordre na kaka na kazi wana ya kati ya chambre wana o bat ba yeba biso te ba mona biso te. Siko neto ndo salela makambo. Siko so tali pa na yo, talango siko mama Rebeka salango, talango siko pa kingade ya sala, siko tala siko to komi peuple. Momone siko to komi siko peuple. Nde totambo na débauche, totambo na lokuta, totambo na muyibi. Peuple batala ngo bongo tonkolo zo babo sali mabe epa nanga. Siko yo kasa to sai mabe ngo nani asai mabe ko kenduka musika te banana pa na yo na moteyo azote ya yo nzela nini parcours ni ya tambola tongo sangisi nanga. Ujida ya yo sangisi na yanga. Sangisa siko na mwana mama leki na bino na tata mwasi. Sangisa mama leki. Siko kota na ba famille, kende siko na mabota, siko omoni siko peuple ndi yangwana. Zo mona. Totamboli ndenge nini tango yo moko sali muninga pasali ata bokokani na mabe wana te yo sala ona lolenge boye ya sala ona ndenge ya boye sikoyo bino nyonso bosali ka mabe liboso ya nzambe. Nzambe alobi bosali mabe mingi, bosali mabe mingi, yango wana na boyi kotala ville na bango seke ndenge nzambe alobi tolela mawana ye, tolela toujours mawana ye.
kasi sima na kosalisa Jérusalem tongo to se repentir nzamba na devoir osala biso bwana na ye bolamu tant que to se repentir nzamba na devoir osala biso bolamu nzamba bosanto aza na devoir yo kita tina 13 na Jérémie 33:3 kita tina 13 nzamba na devoir ya kosala biso bolamu tango nyonso nga comme na silisi video yo otanga Jérémie 33:3 na 3 tina 13 soki to se repentir ya solo ekomi siko devoir ya nzambe na biso lokola tozongeli ye to se repentir to beleli makila na ye kolo na biso siko yende siko atrain na devoir asala biso bolamu po alobi nga na obikisa bino bino bokumisanga mutu ye moko akomikangola te parce que Bible lobi cheval est équipé par les jours de la bataille mais la délivrance appartient à l'Éternel biso nyonso tokobelela Yahweh po nzamba kangola biso na mabe nyonso nga na sisi video yo kosisa tina 13 na clôturer na video na ngai na Malaki 19 à 21 ngai Yawe ya nguya nyonso na lobi ete mokolo ya kanda ezali koya ekozala lokola furu ya moto makasi mokolo wana bato ya lolendo pe bato ya mobulu bakozika lokola matiti ata eloko moko te ekotikala ngala bino tobanga kanda nzambe mukolo les jours de colère eyaka nzamba welela kosala makambo te po mokilo ezali ya ye biso nde tosala attention to attirer attention même yo mutu sala mabe lelo bimi osali muninga mabe lobo bima kosala muninga mabe lobi kuno bimi osali muninga mabe lobi kuno bimi osali muninga mabe lobi kuno bimi osali muninga mabe mokolo ya kanda ya Yawe nzambe ya bule ezalaka alors mokolo ya kanda na ye ekoya na tangu na ye na moma na ye alors tongo nzambe azobenga biso to racheter temps parce que lobi eza ya nzambe nga na lala mokolo musu voisin azobetela nga porte papa nga pongia kitoko voisin azobetela nga porte na muki na ye asalaki wana na si mama monene ser mbinga azoloba na azokoka terbeka benga ba pompier baya kozwa ngai na bengi ba pompier baye bazwi alali na hôpital nga na lali na ndako lobi eza ya nzambe butu ezalaka ya nzambe nzambe o tozosambela toyekola kobanga tobangaki ye te liboso to regrete pona mabe na biso tozongela ye tosenge pardon aolimbisa biso aokangola biso na nguya na ye ya kokamwa kasi pona bino bato botosaka ngai na kobikisa bino nguya na ngai ekobimela bino lokola moi na bato bazotosa bazobanga ye pwani te na molongo wana tokota tozwa bolamu lokola moi oyo ekongala na yango yango ememaka ememaka lobiku wana nde siko omona nkembo ya nzambe omema lobiku yoka mema lobiku po yebaka ke nzambe aza nguya apesa punda maloba apesanga na ye bakotanga nazotanga na gola nzambe yo mpe tanga na bisa ya bino mosantu ya Israele Bible elobi mokolo soki oyoki nga soni nga mpe na oyoka osoni nga ayokaka soni te naloba soni na nga lokumu ya nzambe nalakaka ye deja na baso osaleli ngai so okangoni na yo ngai ata nayebi otanga te na otanga na songi na yo nalakaka ye yango nga nasalaka oyo nalakaka ye ayebi ti nde na osala boye eza promese napesaka ye soni na nga lokumu na yo yolaka nzambe nini ata olaka edi makambo salela ta ndambo amonaki okoki oza no motu kokoloba bilobaloba meka me mimwe otosi mpe ata ndambo olaka ye nini ngai yaka soni na nga lokumu na nzambe yosekaka nga mosusu ayebisinga mama bika ava potanga etangaka nano mama ta natangi so eyeli ngai
liboso na biso ekwelinga kaya moye na yo ke soni eza te mpo mokolo wana mpe adefendre nga liboso tata na ye Rebeka eba akotanga te ateyaka liloba na Nzambe yaya tikanga na rempli ministère na ngai ata na likukuba Moïse mpe alobaka bien ayeba oloba bien te batiaka yango nga lokola batiaka nde molimo mosantu azalaka makasi na kointerprete mpo nga mpe nayebi otanga te mais cet esprit ye nde ayeba otanga ye nde ayeba ointerprete siko to na lâchaka écriture nalingi na interprete la momona nde cet esprit est ce que nakangamaka kuyi nalobaka nde mingi no bolamu ya Nzambe ekoya likolo na bino ekitela bino lokola mbula mpe bilanga na bino ebota malamu amen nakangama place ni boyebi mpe nakangamaki bolobaka deja nakangama wapi nakangamaki naza na 20 mais nakangama place ya lobiko bokozwa lobiko bokozwa lobiko nyonso bokozwa lobiko bosomi pe nakende na malembe nakitya mongongo bokopumbwa na esengo lokola bana ngombe oyo ebimi na libanda ya lopango na yango mokolo nakolakisa nguya na ngai bino boko niata bato ya mabe mokolo nakolakisa nguya na ngai bino boko niata bato ya mabe bango bakozala lokola poussière na se ya makolo na bino ngai yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye omoni bongo mwiso na bandi oseka mpe nakangamaka ntina nalinga so kosekemeli te mpo bendelanga mpe kokangama na kobunga siko bino ntango bozala na boyebi ke mama Rebeka obungaki awa nga natangi bien siko moye vo ebima ta bocouvrir nga mpe eza te botanga okaa na bandako boyede nga ndenge nini nalingi nabondela oya motuya na kati ya video opo mama Rebeka atangi mwa mingi eza motuya nalobaki totalela bato te totalela bakonzi te totalela Nzambe totalela Saint-Esprit parce que molimo mosantu ntango arevelengaki oyo ezali ntango na nga Nzambe alingi asala na biso atravaille na biso Nzambe akosalelaka na biso akotravaille mpe kaka na biso sango malamu oyo mpo kola kotya ngo place eza te akokotya ngo mpe kaka na biso siko biso alingi tosasocie na Saint-Esprit Saint-Esprit akosunga biso tokoboma baposa ya nzoto baposa molimo kose manifeste ekopesa accès na Saint-Esprit agir ndenge ange azalaki koya koagite de l'eau alors kobanga Nzambe esalaka Saint-Esprit agir kotambola na crainte ya Nzambe esalaka Saint-Esprit agir sikoyo biso bato nde tolingi kotambola na kubanga Nzambe te mpe lelo otambola na bien olobokwe donc molimo na Nzambe azozwa espace te mpenza ya koepate siko soki Saint-Esprit epate na bavi na biso bolamu eza ya biso parce que asalaka yango mpo na biso ti akufa na ekuluzu akufelaka biso ti amona bapasi wana azalaka humilie ezalaka mpo na biso tanga malamu aniokwama mpo na biso ti nde ye kovanda kati na biso wana eza mpo na asala biso bolamu me yo moko ozomilukela bolamu te ozomibendela bapasi baproblème yango wana siko lokola ntango esi ekoki Nzambe alobi aza Nzambe ya bomoi bato ya bomoi nde bakumisa Nzambe totie likia na Nzambe ya bomoi verité oyo olingi koyeba wana sekeli oza nango mposa oyeba wana okoyeba ngo kaka na Nzambe ata ewumeli ntongo ekotana kaka bato mosusu ata monguna akomisi na suka cet esprit monguna ayebi kokomisa motu na suka mais yo se confie toujours na Nzambe Nzambe otala yo Job ntongo azwi pasi nateyaki bino mateya ya Job nabisaki bino bolanda bavideo nazotia baimage to mosusu kola kopesa makambo malamu mais naza na mwana misu na mukongo to musu mwana alali meso na tie na sako okolela mais nabimisa okolo azo apelisi moto na motema na nga ebima totiaka bavideo wana mpo bino botala makambo malamu eza wana nateyaki histoire ya Job citation oyo moto akoko traverse nango lobi oyebi te komema ye na gloire mosusu Nzambe mpo changer Job bana alekaki na nzela nini Nzambe mpo changer vie ya Job alekaki na nzela nini asalaki yango ndenge nini futo tanga Bible malamu toyeba nini o Job amonaki ndenge nini lisolo yango ebandaki Mungu na otia biso ka nerere Mungu na otinda biso tofinga Nzambe
Mungu na pousse biso to saka makambo mabe po to pesa nzambe na biso passe. Bible ezoloba ba koko na biso bayokisaki nzambe na nzambe zuwa. Bayokisaki ye pasi. Nzambe ayokaka pe pasi, akufela biso amona pasi mpona biso. Mitongo libota yango peuple yango balingi na bango ngai te, balingi na bango vérité te, balingi na bango kobika te, bakobika ndenge nini? Tozongela nzambe na place ke toluka bato bapesa biso solution te. Bapesa biso lisungi te, toluka délivrance bandeko na ngai. Kindoki ya makili eza ko réclamer bato. Hotel ya famille eza ko réclamer bato. Lelo nzambe ayebi ntina azoyebisa Gédéon renverse hotel ya Baal. Pe likunzi wana ya likunzi nini? Balona nini na famille na bino? Batia nini? Naloba na oyela bino vidéo, toujours nazokanisa ya bino vidéo sur céleri de sang. Nini oyo kokoporte na vie ya moto. Soko kutami na makambo wana luka délivrance ya bomoi na yo. Belela mana nzamba kokangola yo. Nzambe kolo na nguya nyonso na tiki libotano na maboko na yo kolo. Susi na nga na video oyo tina isala mikolo ne na sengaki lisungi na molimo no asunganga. Eza totalela yo nzambe ya solo. Peto zongela yo mokonza l'univers maître des temps et des circonstances. Mokili na biloko nyonso ya na mokili ezali ya yo. Toza na place obiso tokoko kende te kolo ayer tozwa kimia. Tokendaki musika no totamboli lelo oyo papa to tovandaka. To regretaka omona lelo santo ye munene lobi okondo kauki lobi okomi matama lobi ofionike nyonso wana ozoyo moko komema culpabilité pendant que nzambe si alimbisa yo nyonso wana misala mabe misala masumu omona nzambe alimbisa ngai nzoka nzambe alimbisa biso abwaka masumu na biso musika mais monguna yaka toujours kolakisa biso eske oyo pena nzambe alimbisa o nzoka yo limbisa biso na mabe nyonso bible ezoloba na Lévitique ata mabe yango ndenge nini makila na yokolo epesaka biso bomo mpe bolimbisa masumu nyonso. Me toza na posa tosambela nzambe bomoi, me toza na boyokani te na libota na yo. Ezala biso bato tozokamba peuple oyo, ezala peuple yango moko, toza na langage moko te. Kolo tia langage moko entre bakambi na peuple, bayoki na batei, tokoma na langage moko. Langage wana ezala Saint-Esprit, langage wana ezala yo nzambe, parce que eza tango na yo. Okangola biso nyonso kobikisa biso nyonso me olobi toyande epai na yo eza te oyo ake na nzela no ake na nzela nde mpe lobi kokoyela biso non biso nyonso soki tosangani tobeleli le vrai Dieu lisungi na nzambe koya tokoma langage moko Seigneur tika vérité eséclate na peuple na yo tango esi ekoki kolo banzambe mosusu bapesi biso solution te bato bakufa bapesa biso solution te mais yo nzambe oza na bomoi yo ndo kobikisa mboka Congo yo ndo oza na révélation ya Congo yo ndo oza na révélation na bomoi na biso yo ndo kokangola biso ezala bakoko na biso bakenda na bavi na biso papa bakoki kobikisa biso te moto akoki kobikisa biso ezali kaka yo yo ndo oza capable ya kozwa ordonnance wana parce que longa ba ordonnance nyonso c'est la croix de Golgotha yo ndo oza capable ya kopanza batestament mpe kotumba yango mpe kozikisa nyonso bakiesi wana bamilangi wana kopanza mabanga kopanzana kaka yo oza na nguya wana yango natiki peuple na maboko no libota na yo na maboko na kolo bomba biso na nguya loboko na makila no couvrir bango makila no bomba bango kolo kimia kota na bandako na bango na mabota na bango na mabala na bango kolo tia kimia toyebi monguna lingaka boyokani te mais kolo tosengi boyokani kolo ezala kati na biso na kombo na nzambe ya bosantu tobondeli bongo tolobi amen tika nzamba bosantu apambola we oya ye na boboto tika boboto ezala kati na ye oya ye na bitumba kolo atelemisa epe ya justice likolo ya moto ayeli biso makanisi ya bitumba parce que biso tozoluka kaka nzambe ya solo akangola biso asokola biso toye koyeba mabota touti toye koyeba bavi tosali bible ezoba poussé par l'esprit de Dieu bato balobi na part ya nzambe alors masumo biso tosalaki na kimbindo wana na kindoki wana tosali yango poussé par banani tika nzamba bosantu akangola biso pe apambola bino tokutami mbala ya sima tokolobela makambo mosusu oyo tolobelaki o par rapport ya bacommentaire oyo tukozala wana na video wana tolobaki bato batalelaki mobutu bato bakomante mama Rebeka mpona nini olobelaka internet aza na bomoi te tolobela nzambe ya bomoi yango wana nayelaki bino video bandeko na nga ebetisa bino libaku te naloba naza ndeko na bino esika mabe ezali naza vraiment ndeko na bino ya mwasi bolimbisa ngai bisika penda yo tutami
olobi po ani alobi boye limbisa ngai naza motu. Esika oyo nabeti yo libaku limbisa ngai ndeko na yo na motu limbisa ngai. Zomona limbisa ngai biti na ngai ezalaki te nabeti yo libaku, biti na ngai eza tozongela nzambe solo, tosambela nzambe malamu, tolela mawa na ye. Moto ayebi losambo aza te, moto atiaka losambo eza Saint-Esprit. De Jérémie alobi yo nde osalaka ngai nakumbisa yo. Tika nzambe ya mosantu apambola bino nalobi bye.